des poursuites judiciaires, car trop c'est trop. Voilà, c'est entre nous. Bande Balanda Bisso. Qu'est-ce qui a causé votre séparation? Bon, séparation, je suis soulever ale moto kite utalola etumba misala ya satana mais nzamba boya kopesa solution pour kotikala na kopa maikala ngai ezali likamwa salaire que je pense. Voilà, c'est la fin de notre émission. na makolo na yo lelo yembememela yembo libonza na ngai leyembo kosila te na monoko na ngai mayembo ekosila te na monoko na ngai ayo obongi nake losoko yo mokonza mapinga des poursuites judiciaires, car trop c'est trop. Voilà, oyo pesinga te na maboko yawe nakobundelango te navani na ngai kinya anatanda zuwa loyembo ya motema na nga loyembo yango na memeli yo eruti na motema na nga yango nde adoration yango na memeli yo euti na motema na nga yango nde malasi yango na memeli yo euti na motema na nga. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste, Ndela Lula. Et si ka Bonzambe et Kitaka na Loyembo na Malwape na Misala, Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta, Simana Antoya Kolobake Nzamba Boto Kwaye, Lissus Wapi na Masa Azo Saïda Biso Elongo, na Pasteur Feza Missia, la bouche autorisée depuis Zurich, na Philo Mukwaya Motema Bivin, c'est de Homo depuis Londres, pe na Maman Gisèle Lukelo Motema Papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta bien-aimé, Simana Antoya Kolobake Nzamba Boto Kwaye Wapi, na émission Lolo Toyamina Ndela ya Lola, La Voix Céleste bien-aimé. Je crois mais qu'il n'est pas présenté. Boyebi est très bien aimé. Moko, il y a un musicien, il y a frère Mike Alambaye. Ex-musicien, toi Moko. Shalom, non, papa, shalom. Shalom, ça va? Nzambe na bonzambe, lelo, naza na bonzambe na bonzambe. Lelo les autres. Na Palvin, donc, salut Bino. Mbotena na bande bazolanda. Na bande bazolanda biso. Gloire à Dieu, na bonzambe toujours, na Palvin. On a pour invitation à ok, on s'est présenté, papa. C'est le frère Didier, frère Didier Solution. Mon copain, en fait, il y a un musicien, il y a Mike Alambaye. Alors, après un temps, nous allons permettre que tout ça chemin à Bissau. Donc, c'est ça. Donc, tu es ex-musicien? Oh, bon, en fait, ex, c'est ça, il y a comme. En fait, c'est ancien musicien, frère Mike Alambaye. Bon. À ça, il chemin, frère Didier, ça, il chemin. Enfin, c'est décidé ça la chemin, non? Oui, c'est décidé ça la chemin. Ok, on sait combien de temps a frère Mike Alambaye? Oui, tout ça, 10 ans. 10 ans. Waouh, et c'est bien, hein? Oui, c'est bien. Vraiment, vous avez un bon terme, toi? Oui, très bien. Un bon terme, cela, on a vu ça très bien. Avant que tout le monde ma solo, frère Solution. Frère Didier Solution, c'est ça? Oui, frère Didier Solution. Pourquoi Solution? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, Didier Solution, frère Didier, Didier Mabika. En fait, on s'est retrouvé dans Angola. Je crois Mabika, ils ont une signification. Alors, signification, on a découvert qu'on a alors,
na komi na église place nazalaki je salue le pasteur Dodo pasteur Dodo place azali papa Dodo Kamba non pas Dodo Kamba avec grand frère et maman Persido Persido maman OK en Luanda. Alors le pasteur né à ABC nga frère Didier je crois combo ozo porter mabika eza comme moko eza na signification ya bien dit. OK. Alors ABC nga bon na ibaki te combo wana. Alors na mate ya komote ya ne asinemenga maman lelo eza sous comme mabika te ezala Didier solution. Alors les places on a parlé porter combo ya solution na longoli pe mabika malgré que combo wana na ba mikanda eza na mais na comment c'est fait la compacter solution. Na ndenge te dépose wa combo neti ba solution nini komongo ememelio parce que na moment ya kala combo banga ko la signification moko ba moment ya ba jif au mona ke Zacharie au mona ke ba Ézéchias ba nan donc e bana toujours ko la signification lo lenge mona ko zala lobi e bongo yo solution na yo et c'est memelio ba solution to non ce qui est équipe ne lo memelenga lo moté na ngaki na garder toujours comprendre na comprendre maman que banana porta comme solution donc na se retrouver maman atali kamboliki makasi au moins na se retrouver na kata solution vraiment tozongela lisolo ya solution atana suka ya émission l'homme de Dieu côté biso na kibonzame na loyembo na nzembo ya sikate zongisa biso na moment wana ya frère Mike Kalambai banzembo ya sikate to kota na biso to bana na banzembo ba o babungo mwa kala ba ba keza vraiment Ilikaye bomo ya basante vandi na yo mapota ya motema na ngayo yebi yango osimbi biyano ya mitunele kelanga kanisa tamosika tutinga inayo mbamongeli pepe bisobe olungisinga tokoma lelo yesu lingi ota alivine wape bonzambe na bonzambe lo les ofuta l'homme de Dieu manga mo ba chef de poule mati merci beaucoup on sait combien de vocales pas Mike Kalambai non ça va vocal belé bon en fait na chaque album là surtout ba ko sala donc ba vocal nyo sont toyoka on le lo na bisota comme au chef vocal loyo par message nous on transmettre wana papa bon message zaki ya ko ya kanisa place on to bandi na nzambe place to bandi na nzambe donc ce que to komi au place to komi le nzambe wo tsanga wapi par rapport à situation au bandi nanga en fait bible zoba na yebi obanda libuma mama na avant ko to bima na yeba déjà en fait avant na bima déjà nzamba longisa kinga pour na bima kina mukili nzamba longisa nga déjà en fait parce que père Mendeza écoute akawana en fait écoute aka au mokonde et ça la ramone en fait nzamba sala de façon que alongisanga la bima parmi batoyo bazala bao babengama na bomo alors en abimi sikole na bimi bakomba sikole na komi pona suka wapi mais l'homme de Dieu toujours na loyembo na ndo expliquer biso et dans la serviteur moko pe na bible nzama bengiye lisolo tuko yekobeta ayebaki depuis na libuma mama na mais comme na moment mo serviteur wana lobiki pourquoi ma souffrance était continuelle les années alors en fait et que nzamba yebaki en fait moni dans la bible en fait nakoloba eza azarte que nzambe ayebi yo atika toujours na bapasi comprendre atika na bapasi te jamais en fait nana nzembo mobo na oyema na kata nzembo naloba na kata nzembo naloba ke ba nini naloba na kata nzembo naloba ke eza école mobimba nzambo lekisinga na kati école ça veut dire to se découvrir par rapport à ba problème
comprends, tu sais par rapport à un problème. Et tu as écouté épreuve, surtout, tu as découvrir pour l'obi sa identité. Ok. Obi sa identité. Alors, si tu as un problème, tu as un moto, nano, moto, nano, en fait, donc, mutumoko destiné à un comité. On a découvert destiné à mais on découvre destiné quand on se retrouve avec des difficultés au bout de on découvrir identité on découvrir destiné à son commissaire. Mais yo moko leli olobi ke mosika to wutinga na yo to komi olingo bwaka c'est comme si que problème mo boyela ki yo na vie tu t'es senti que vous allez délaisser pas na nzambe. Ouais, en fait naza délaissé nazo si toujours confiance dans les nzambe. En fait oui nzambe motianga wapi siko nzambe tellement que atele maramuka suka. Alors à regarder ma par rapport à situation naza na ngwa ozo rappeler ka nzambe nazo rappeler en fait nazo tsaka confiance dans les nzambe na ça au motianga wapi par rapport à situation où naza na ngwa en fait à hôtel m'a toujours mutasuka pour à intervenir pour na vie. OK voilà bonzambe na bonzambe lo les ofuta ce que les na maman moko apesa na ba offrande a prière tongo midi pourquoi auti na nzambe musika ndenge koyemba papa eza na maladie morela ta nzoto na etika ayete ada na problème ya kobota bota raté bandinga bazo avancer bazo kene liboso ye akangani kana ba problème wana il se pose tant de questions li somme na sali pona li somme ni na sali pona mériter ba souffrance ya boye oko yebisena azoma ondeke nzamba atiki nzamba yoka ayete non mutabongo ezaka toujours pesa espoir et pas nzambe nzamba tika bisote papa nzamba yebiyo yango na lobaki soki bandali boma mama na yo nzambe wana longisaki yo abundelo bitumba comme bitumba pour des fois vous allez révéler moni et na sepelaka na révélation mon boy pasteur de donc je le salue aussi à l'objet au moment de la crise c'est la révélation qui va te sauver en fait quand on se découvrir la révélation mon boy on te croire que situation ne mes aboyé tu as déjà une révélation dans la vie ou déjà aussi déjà solution par rapport à yango alors mutabongo pour désespérer dans la vie pour nzambe à la solution la biso surtout et parce que ba misusu ba dans la Bible aussi il y a Anne moni dans la Bible bakomo tukaye bakomo sekaye yo nini boy tout la ba penina ba chola ye mais tellement que ayebi en fait na pesa offrande na sala offrande na ngana ta nini ake place oyo ayebi na kete na kina simba pa na temple place oyo na yebi ke na sala na pesa offrande na de la tapa nzambe na nzambe na pesa tellement que nzambe se souvenaka na ba sacrifice de sala bien nzambe se souvenaka na ba eloko to pesa kai à se souvenir il y a repesa et Samuel donc ça veut dire bongo au la décité ou bien pour se désespérer dans la vie pour un jour et ça mon surtout un jour et ça mon surtout avant nzambe o ya changer la souffrance à 50 ans na moko obosani pe ba passe surtout en tout cas merci l'homme de Dieu moi vocal mususkara ya ba ancien to kota na biso na banze mwasika na yebika album mwasika et pambola biso tika ngai na metola yo ya malemo ya sika libonza mpona yo yo liloba bomoi okomisanga mwana nzambe ye toyemba yo toyemba lisusu nani tena mibolo mimutu shabana waniwe tena mibanza mimutu shabana wanye elongo na yesu tokobanga lokoti tombola bombe alema souleve bombe bonzambe tombola bombe alele souleve bombe nene tongunda tombola bombe Patrick souleve bombe voilà papa solution Didier oyebi kotiki vide kuna
Non, vie des athées. Vie des athées, on a déjà Azaba au travail, donc je le salue. Bango surtout place Bazali. Na salué Bango, Shekina Mobima, na salué Bango vie des athées. Non, papa. Bon, il y a un habité vie des athées. Nous sommes remplacés Azali Bango. Parce que c'est entre nous. Bande Balanda Bisso. Qu'est-ce qui a causé votre séparation? Bon, séparation, c'est le combat destiné. Destiné peut-être ils en ont pas mal. Bino tout bon bon. Tes bichons sur le bar bon. Yo tu n'as question, tu n'as pas tu n'as OK, ça va répondre des questions. En fait maintenant mutu ana destiné na. Alors tant et komaki, tu as permis et ça la mako et ça imayana. Tu s'attendait que ngana s'attendait un jour ya okite Shekina na gloire to zali nango na succès to zali nango na ba avantage to zali nango na s'attendait que mais tant que et komaki ils ont un loco mo ils ont batama wana te non ils ont un loco mo te ils ont un loco mo yo oyebi que en fait pasteur Mike Kalambay azaki na Thomas Lokofi herbe c'est séparé c'est séparé autant la gloire Thomas Lokofi au moins mec était comme si a mis désespéré donc ça veut dire c'est spirit ah non non banana no yeba lisusu nina banana papa Thomas Lokofi mais nazoyeba être kutana na Mike Kalambay na église cité Bethel abisinga qui a sollicité ngaki pour notre travail naï à s'attendre à un jour que lobby Mike a reçu un succès ou il a reçu tout ce temps là. Le premier album, en fait, avant que ton premier album, en fait, tu as déjà, tu as appelé mon STBTL. Oui, mon STBTL. Groupe na yolo to na direction générale na commune à Kinshasa, les Sarmats. Je salue aussi Bango surtout dans les Sarmats. Là, tu es banana pasteur. En fait, je parle pasteur Mike Kalambay. Là, tu es banana qui naïe. Ton l'air a toujours pour ça dans la grande assemblée. Au bas d'ailleurs, dans l'assemblée, dans nos lignées, dans la groupe, selon premier, au bas ta premier groupe, au bas ta premier kit, au bas ta deuxième kit, au bas ta troisième kit. Ils acquis souvent en forme bon. Alors, Nebiso. Tu es qu'à troisième groupe et tu auras oublié dans la troisième kit n'est pas alors tu es déjà tu es pour tu vas na Bethel dans la Bethel à Kindele et dans la Bethel à Mongafula alors tu as coûté na ba chorale tu as chorale dans la chorale et chorale tu as coûté na tu es déjà alors hier goya papa Thomas Lokofi na yolo parce que on est vrai alors participer à avancer qui maintenant tikali ngapi na avancer na ndenge nanga alors être coûté na l'église Bethel c'est Bethel na samedi tu vas se découvrir les sous là sollicité qui na intégré groupe Shekina Music donc banina est vraiment depuis carrière. OK merci beaucoup papa Nabiso Didier bando bazola Nabiso tozonge ba vocal ya ba album ikotama etalama na article autant message nino meme biso ya lelo bon message na meli bana nzambe lelo toza na single ou déjà dans la plateforme surtout il y a pas téléchargement en fait tous ça bana nzambe ba télécharger banzimbo wana soit qui na Amazon par-ci par-là à télécharger banzimbo wana et aussi le single ngo ezobima na YouTube ezobima so Betty Didier Success Solution officiel ezobima le 18 nanini donc single ngo eza mon expression. Et pourquoi? Alors mon expression on va dire Bible Zoloba c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait Bible Zoloba le monsieur Sousso tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton âme et de toute ta force. Alors mutako pesaka oazana comprendre mutako pesaka oazana alors quelle expression na yo ozana vis-à-vis na nzambe na yo ozana expression ni nango ozana yo lingeli nzambe na yo on expression ni nango donc c'est ça message na pesa papa na nzambe otalisa bango penake mutu ana expression na ye na nzambe na ye il y a des faits expression na yo façon na yo ozomona na nzambe na yo il y a des faits otinda yo ogumamela nzambe no agino il y a des faits otinda yo opesaka badon et pas batou donc ba expression ça ebele ya ko exprimer nango nzambe na biso donc c'est ça auto ngaki to memela bana nzambe no surtout ya ko lebisa bango ke
maintenant moto a une expression vis-à-vis de Nzambe na ye. Quelle est expression na yo oyo ozanango na Nzambe na yo nga na ye nango ya loyembo na memeli adoration nanga na memeli louange nanga na memeli massage nanga ya mon expression nanga. Donc c'est ça. Combien de titres ils ont? 4. Ils ont un single, ils ont un moko kaka. Ceux qui ont basungi tous ces albums dans le studio, d'autres ont un single. Pourquoi préférez toi moko banya batara moi 3 oyo ko simba te ya mibale ko simba? Non, en fait tout se concentre dans moko. Tout se concentre dans moko. Ndenge nzamba a inspiré biso. Donc nzamba a expiré quand nzembo moko c'est nzamba no banzembo ezali. Peut-être na le manque ya banzembo comment? Non. Et puis nzamba salinga mangolo, salinga ngolo. En fait nakomi kozala inspiré et des fois c'est quand na lamuki bo nzamba inspiré na lamuki nzamba inspiré. Alors banzembo ezangi te pona ucha mais ils a par rapport ya ndenge toyokeli nzambe tosepeli to maintenant single tout c'est le moment promotion en fait après tu as un album si ok tu vas casser le mon papa. Alléluia. Je suis prêt nalingi na tombola oya bongi na nkembo oya bonga na nkembo motema epelinga moto nakoki nanga kobomba te bolamu oyo osalelinga ye ebimisinga koseko ebombama motema epelinga moto nazangi kinya nakomi malaleze bolamu oyo ata nayebi koyemba te ebimisinga loyemo ya mobeso ata na se na moyo awa nazangi eloko bato bakolulela ngai yesu yo nde trésor ya vi na ngai ya motu ya nyonso naza nango ntango nazalaki mwana nakoli na ekolo lisusu ebimisinga loyembo yango malasi yango adoration yango. Alléluia, alléluia. Nanu nayebi te epa na ye esi eyebani ye yesu eyebani ye yesu eyebani ye oyo nanu nasimbi te alivine epa na ye esi eyebani ye yesu eyebani ye yesu eyebani ye bana yo nanu nasimbi te epa na ye esi bayebani ye yesu eyebani ye yesu eyebani ye oyo nanu nayebi te epa na ye esi eyebani oyo elingi kowa mpona ngai yango ne malamu ya vi na ngai oyo epesinga te na maboko yawe nakobundelango te navani na ngai kinya ye anatanda zwa loyembo ya motema na nga loyembo yango na memeli ye eruti na motema na nga yango nde adoration yango na memeli ye eruti na motema na nga yango nde malasi yango na memeli yo eruti na motema na nga yango nde libonza. Alléluia. balima mbelo soki na katikati yesu akoti suka ekobonga na yango
koloyembo ezongela ye ozali nzambe Jésus obongwani te nini yosalaka te Yesu nini yosalaka te Yesu nini yosalaka te Yesu nini yopesaka te Yesu nini yosalaka te Yesu nini yosalaka te Yesu na bonzambe lola ezofuta inyake Dieu qui peut tout. Yes. Parce que lobi ke ate bandi mabe soki nzamba ye kokota suka suka ekobongana yango ako poser question moko papa Pas de problème. eza na bandeko mpe bazolanda biso babandi na Yesu me bakufi mpe na bango kaka na souffrance bon na situation bongo eza nini mokili bazwi sujet ya kotonga ya kobeta lisolo moni ndenge asuki te mikuyakuya seka aza na nzambe te tala ndenge akufi seka mbongone wana bakisi seke maladi wana tuli akufi sanke abota par là ozo comprendre bon, en fait réponse nango en fait nako loba par rapport au nanga non par rapport ya mutuana pour nayebi mutuana te tamboli na ye vis-à-vis na nzambe pour nako répondre na place wana te pour eza nini réponse moko en fait eza trop raisonnable ou il faut raisonner belé par rapport ya répondre place wana parce qu'on a bakisa sko ya ba oyo yebi bon pas de problème ba oyo yebi tozwa ba on peut pas modèle tomoni na Bible Bible ezoloba ke Élisée mourit de la maladie dont il souffrait tomoni pe lisolo ya apôtre Paul oyo azala na échelle na Congo balobi ke apôtre Paul a prié mbala na mbala tika kozwa une réponse favorable de la part de l'éternité au moins que ba wana nde tozwa ba référence ko parlo le loba bon parlant na loba wana izana atesimite suka soki Yesu akoti solution epesama na pesi sikoyo yango na linga loba boye en fait mutu na mutu aza na relation na nzambe na ye comprendre eza na relation na nzambe na ye alors ndenge osala relation na nzambe na yo toyebi te comment oza na relation na nzambe na yo po lobi osuka oyo kosukila omoni po suka na biso eza lobi tomona nzambe comprendre destin na biso surtout eza lobi tomona nzambe wana en fait okota lola maintenant mission za mona mutu ana mission na ye comprendre mutu ana mission na ye en fait ekobanda mabe par rapport ya kobandela mabe pour fait faut to déchiffrer nzembo wana par rapport na ndenge na vocal et mameli en fait tobandi mabe par rapport ya forme moko ezangi forme na nzambe ezangi forme mais tant qu'aucun nzamba tika liloba suka epesi forme comprendre en fait suka epesi forme par rapport ya ndenge nzambe atie loboko mais sikoyo soki yo bandaki na nzambe okomosuka na nzoto wana eza relation na nzambe na yo wana eza relation na nzambe na yo alors même dans la Bible aussi Moïse comprendre Moïse alaki na nzambe na nini mais ekomi na pote nini terre promise akoti te comprendre akoti te wana eza nzambe ye moko ayebi le pourquoi bakotisaki comprendre le pourquoi bakotisaki alors c'est ça moto na moto ana histoire na ye na nzambe na ye alors tokokota jamais na kata histoire ya moto mpona na odéchiffrer ya kolobela te ye eza par rapport à ça te naloba par rapport na nga en fait na bandi likambo na nga ezangi forme eza nango na forme te mais nayebi ke ere nzambe kaka akota likambo yango ndenge akopesela yango forme esuka ndenge esukelela vraiment c'est ça ndenge mona lisolo ya Joseph Bible ezoloba ke Joseph malgré na prison ya Pharaon nzambe azalaki na ye donc suka ata lelo ezosimba te peni na koseka ane te baseka moto aza na nzambe te ata lelo ezosimba te suka ekosimba kaka ok l'homme de Dieu toujours na cadre ya émission na biso message nini okoloba na bandeko moko akomi na suka alingi azwa message moko fort kokuta epai na yo alemi na ye déjà makambo ya nzambe donc ezaka message na oti olobelaka bana nzambe awa toujours jebisa moka te odésespéré te en fait clé message clé ezaka kose désespéré te po lobi
mutaye bien eza nzambe mutaye bien nzambe po lobia mutu eza caché et pas nzambe kaza pas caché pas mutu te alors lelo nako likia pas mutu dans la déci nako likia pas mutu mobo bien pas ndeko mo dans la poto dans la déci alors heureusement likia pas nzambe vous allez jamais déci malgré pas difficulté aux hommes na lelo à tour na yo aux hommes na ba difficulté ezoya ka ba forme na surtout la ligne mais ils a chemin moko boye ils ont kumba na destiné sans pour autant oyeba comprendre sans pour autant oyeba ils a escalier moko ils ont même na destiné na yo mais le problème na nga makasi kolongola nzambe kati na yo te comprendre pour que ndeko tia espoir na yo te ya des fois na ba sentiment ba kushwa mokili akotinda okete yana ba musuba comme lelo bon kena omekana no osimba nano eloko boye moi oya obota oya osimba boye obota loka oza na expérience na yo na nzambe na yo tu vas donner un témoignage lobi merveille ya kopesa pe témoignage omoni lelo bato bakopesa témoignage à Anne c'est par rapport à Anne à l'école qui na expérience moko na nzambe na ye lelo tokomolobela Anne yo pe expérience nini oza na mona nzambe na yo ozoluka lobi opesa témoignage par bato donc c'est ça un message ya kopesa mona nzambe ko désespérer te loka osala expérience na nzambe na yo lobby omona ke bato pe bakoma ça la référence par na yo à travers chemin au l'excès na nzambe na yo par rapport ya ba difficulté aux olekisa par rapport ya makambo okutana nango totayela wa nzambe ndenge Rachel atayelaki nzambe Rachel aluki akiolia petit fruit ya ndeko na ye grande sœur na abotite mais Bible ezoloba ke lorsque l'Éternel Dieu se souvient de Rachel et Rachel mabote fomani l'homme de Dieu question mo ezoyelanga mais nani ko betera moi vocal ya banze muka soit que ya mai kalambai parce que ozali moko ba obo travailler na ebana na ye et puis to kota na question mo ezala bien makasi bon on évite ba vocal ezala ya mai ezala oyo yemba parce que bon mena mai bobana carrière nzela moko plus de 10 ans nyonso ka ya bien oyo CP sa bande de lève-toi, je vais te voir, Seigneur. Tellement, tout mon amour, Yahweh. Yesu, côté du Cameroun, mon kilo comme passi. Yaya, tellement, côté du Cameroun, souffrance yo passi. Ok. Vous rappelez que vous avez avocat nanga. Nzembo mon avocat bon naimba on a yo kango en fait nous sommes tout on a yo kaka ndambo ok na article vraiment temps on met un peu pour ça biso ba avocat non so wana na so ya mission na biso ba avocat o ki oyemba pa le frère Mike Kalambai avocat na nyo en fait na yembe pele misusu na komo bosa nango par rapport que to yemba kala bon o nyo so ye l'autre article au temps na sima ya émission réaction na ezaki ndeni papa boza famille na frère Mike Kalambai moko ya ba musicien na ye tango yoki ke makambo nyonso to ezoloba ma sérieux na ba réseau partout bazolobela sur Mike Kalambai na ba makambo ebimi ya ba femme mariée ya basi ba photo vidéo tozomona soki mpe ezali tricage ou comment na oyo pe ndeko na bino toujours na Bethel Moïse mbi ameki mpe koya kodénoncer ngo réaction na eza nini papa yo mona ya Mike Kalambai bon réaction na ngai ezala ko prier toujours pona ye ko prier pona ye bon moyen na kota na terrain wana eza te par rapport au quoi makambo nezoleka tofandi kosolola yango autour na yango te tofandi tosololi autour na yango te nayebi yango nyonso te ndenge ezolekela tomonaka na baréseau sociaux par rapport ezolekela au moins comme un enfant de Dieu comme le nazalaki na ye tozala pe bon terme j'ai pris toujours pour na ye on ne sait jamais dans la vie bon chemin eza molai chemin eza molai toyebi te po diable aza tellement risé papa diable aza tellement risé alukaka eloko ya malamu te alukaka eloko ya malamu te alinga toujours kobebisa eloko ya malamu en fait Mike aza icône ya musique na Congo
oyo asali fierté na biso na Congo. En fait diable olinga pende loka bongo émerger diable olinga a toujours à détruire. Alors ngam ta boy fona sambela na pona yebite ngape aussi na loka lobby na bima bon na sala comme lobby comme Mike Asali. Alors naïbité au diable a préparé le morceau. Donc je peux prier pour Mike Kalambai. Donc c'est ça. Un message nous le non, il y a aussi courage, pasteur Mike Kalambai, chemin Moulaye, donc chemin Pessi, on a mission, on a Nzambe na yo. Se bat toujours, je crois que lobby Nzamba olongisa on a ce sont des épreuves aux Nzamba olongisa kaka toujours après Nzamba olongisa. Donc c'est ça on a webisa lobby Nzamba olongisa na ba épreuve. Na église na corps de Christ nous ko lo bana ba concernant makambo ya Mike Kalambai. Bon corps de Christ ya makambo lelo esa la mwa pasi. Yana mbatu lelo papa aza mieux placé. Donc on a tambusaka ba vidéo par-ci par-là, tambusaka croyant que ça la publicité à bien, donc on ça la publicité à Satan. Comprendre, ça la publicité à Satan. Alors aux tonisane li fait le pam. Au lieu au gagner ba âme la forme au sala qui ofani bani ko effacer ba publication forme bon lui effacer bani sala de façon qui était comme ça moi nza metté ko télécharger la bloc à beauté ils ont avantage ils ont des avantages ya yo bani donc ça dit corps de Christ to tourner na marambo wana te to tourner vers Christ comprendre vers Christ tout à l'Nzambe. Et le diable a zoté mais la gloire bongo bokwani alongo la foi na biso bato belé mo bato biso ba ko peur de foi na bango pa na Nzambe am cause ya ba biloko boy en fait biso na ba na Nzambe biso corps de Christ dans total la biso Nzambe total la biloko bongo te diable mo luka forme nini oyo akoko développer ba na Nzambe pour que balongo na chemin ya Nzambe. Ok, merci beaucoup l'homme de Dieu. Il faut attendre un message mon pour avoir autant comme la manne de l'église. Je crois même que va publier qui. Ok, là, na moi va publier, na moi va fan. Il paraît que c'est l'église. C'est la deuxième provocation publique devant tout le monde et nous pensons que c'est la dernière. La troisième engendrera des poursuites judiciaires car trop c'est trop. Voilà la réaction par le bureau du pasteur, c'est ce que je viens de voir dans une page bureau du pasteur. Bozali bandeko bana possédé par Mike Kalambai, bino famille, beaucoup mis déjà famille à Mike Kalambai. Pourquoi pour faire décision? Est-ce que ça y a solo que pour porter plainte ou comment tout boutique encore na répondre? Bino tout bola famille non? Bino tout bola famille nini? Famille chrétienne, on va dans beaucoup là. Parce que moi, je vais répondre à une question, poser une question, et ça lié à papa, mon pasteur Mike Kalambai, je vais répondre à une question. Alors, moi, je ne sais pas par rapport à répondre par rapport à quoi, mais moi, on a le bien en général. On a le bien papa, on a qui en général. Pour moi, comment c'est régler trop dans les réseaux sociaux, ils ont dit à ma vie. Trop, bananzambe ba mo régler trop makambo na réseaux sociaux na mutu susu afana pe na page na ye akomo ki ko régler makambo na ye aussi ça makambo des fois ko ça va réponse à partir des réseaux sociaux ya mabe makasi ils ont la place au régler nini bible solo baso moni mutu na mabe kende kaye solo na ye après son moni mutu OK le cabancien solo ni en fait c'est ça régler bananzambe to régler makambo solo alors ngapi na kwa régler makambo na ngapi na surtout na kati ya na bonzambe boite na mo régler makambo na ngawa alors nga moi na ki na lobby en général que bananzambe to lukati ki to ndo biblia rabio ka bon alors to mi sala ndi mabe papa to kitsa ko ndima batu mususu na ba ona ba ki nzambe te ba olinga so ba nzambe ta cause makambo to inga to sala en fait to tikeloko wana alors biso bana nzambe to tourner mission na biso vers Christ
comprendre alors biso to retourner miso biso vers Christ atani yo kaya soyo nene so to ba ningiso nene te yo tala ba Christ ngana otala ba Christ pour na yebi que un jour ngana ko talola pour ngai destin na ngana ko talola ezate que nano tala ba sentiment mukili nde ba dosala bo banini wana eza ba distraction au diable zo sala nyonso tout obi lelo internet lelo eza place oyo ezo faire avancer bana nzambe belé pe ezo sani ezo pengwisa bana nzambe mususu ebele alors donc nga pena na kokota na terrain wana te ya répondre na kati ya ba réseaux sociaux tant que na mwana nzambe na yabi place na ko régler makambo na nga défendre na kia genou je prie mon Dieu nzambe na yebi na nga likambo te mais lokwa bango balobi likambo mpo na nga gloire à Dieu na yebi ke lobi yo nde oza le maître oyo ojustifier nga mie koleka banyonso to moke bonga na waya mpena papa vile nayebi likambo te banini mais nzokande nzambe ayebi nga bien koleka yo nzambe ayebi nga bien koleka yo nalingaki mie kuna se justifie mpa nzambe na nga nzambe ayeba nga ke ntamokili ajustifie nga te ayebi likambo te to rendre compte bacompte na biso surtout na baréseaux sociaux biso na bawhatsapp banini bawana bacompte bamwakela j'aime pas ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Avant que tu aussi cette émission na biso bande konyos tout bazana pour ça ba contacter yo bazwa na nzela ni so bon bozwanga c'est facile surtout na page officielle eza Didier 6 solutions pour frère Didier solution Didier 6 solutions eza page na ngai ova biso ba information na biso surtout et so pe na YouTube obeti Didier solution officielle au mon frère Didier na kata YouTube na ba numéro de téléphone na invitation na numéro de téléphone ba on pour ça contacter biso so obeti plus 243 90 14 32 581 Nabandeli plus 243 90 14 32 581 wana au contacter maman frère Didier solution au jouer malamoko au solo linaye j'ai aussi un bureau où toujours travailler autour y avancement y a œuvre oyo OK Nzambe lobby azo lokumu par rapport. Merci beaucoup papa Didier solution à moins que Nzambe azo pesa solution. Marié déjà non? Oui, je suis marié. Ok. Donc on y a ma petite solution parce que on a qui ma casse pour na libala. Tenga nzama sabiso mangolo. Ok. On a ma casse c'est trop dire. Ça m'a dit na ngonga. Non. Ok. Mais nzama boya ko pesa solution pour petit kala na ko pas mal kala mai. Ezaki dit comme salaire que je pensais. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup. Papa, on a dit que le temps. On a la nuance tout. Ngana préféré na Banzembo. Quand on a Banzembo na ngai. Est-ce que l'émission na ngai ba fan pe ba go sepelake ba yoka. Ba fan na ba na ça ba yoka frère. Yande na lo. On a problème na papa. Yende ozoluka. Alors, c'est quoi le problème de ma business? Obi ke yé en fait Banzembo de Banzembo. Azana un nom pacifique le pasteur Mike Kalamba na PC Mbote c'est moi je salue pasteur Mike Kalamba. So bengi depuis ba malambo nante hein. Bon, na meka ko benga ye bon en fait na mona nini ya ndole kati. Donc je crois ko benga za un problème te. Ça va. O mo Banzembo utro beta. Tombola bombe oya liboso na bavoka mso oyele ona mutu oyemi pe osukisi na suka na nzemu no topesi papa caméra oza na 5 minutes. Wow. Ya ba vocal kaka hein. Tena ni bwana mutu mais Tena ni bwana ni mutu Shabana waniwe Tena ni banza ni mutu Shabana waniwe elongana yese tokobanga lokote tombola bombe ama souleve bombe ale moto kite utalola etumba misala ya satana ale moto etumba misala ya satana là namikabi na makolo na yo nazambeka ya massage
ningisa ngai ntango nyonso nagumamelaka yo na mikabi na makolo na yo nazambeka ya masanjele ya nangisa ngai na bosantu bayo ntango nyonso nagumamelaka yo yonde liziba ngolu ekaukaka te liziba ngolu enanga liziba ngolu ekaukaka te liziba ngolu asi enuma sopamalasi na makolo na yo lelo yemememelo yembo libonza na ngai leyembo kosila te na monoko na ngai mayambo ekosila te na monoko na ngai obongi nake losoko yo mokonza mapinga yaya na ngai sobokumo yo losoko na mokonza mapinga yaya na ngai alivine solo kumoyo nzela olekisa ngai uta bomwana na ngai banzela olekisa ngai uta bomwana na ngai nzoka ezalaki kelasi ngai mwana na miyebaki te nzoka nakota universite mwana na miyebaki te tala diplome nango sija masanjoli na ngai tala diplome nango sija masa loyemba boye ngai dandandandanda tokoma zalokumoyo obongi na nkembo zalokumoyo obongi na nkembo zalokumoyo. Merci beaucoup, ciao.